Ouais, pasteur Abed, tout petit bazozo bela pe bazozo nso ba mai banini. Est-ce que cause la pète que yo peut battre le poison air yango faut que nous remise ça ba examen au esengeli batala bien. Parce que ba poison les assoye koti pour découvrir en arrêtant ne bébé ça déjà ba bleu tout na kati. Mais sauf pour découvrir bien avant na ebandeli avec ba traitement pour que obi qui samana yo continuer peine ba misu pe ba biki samana ba poison bando bazaza ebele ba comédie ba nini. Ah, tout coup, tu peux que vous avez déjà bien été banara, vous avez besoin de sabama, yépe banaka, le lobby besoin ici bama traitement bonabo. Est-ce que qui peut vous arrêter que non? Yo peut que basi bache li au poison. Na insu non yebite tourner papa Abed. Na on le dit que chez moi madame Zamba Pambola, pendant Zamba Pambola yo. Ngai nazana poison. Les atteints au Mossin Nzamba bazaki na hôpital. Il bazo soigner côté ngai côté bazako refuser ngai parce que le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Abi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango
ntango eza koleka ntango ekotika moto te ntango ebangaka mokolo te liwa abangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka moto mbongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa ntango ayaka amemaka moto nyonso ntango ekoleka lengela bomoi na yo epa na yawe ntango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekoleka moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekomema ntango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe ne pardonne jamais le temps passe ne s'arrête jamais lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokealela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin et Béa tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe. Voilà, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à Nabino Soboso dans la biso de partout. Merci à Nabino Babenga Rabiso Basuna vraiment Moussadoyo. Là, je vois Pasteur Fezamissia depuis Zurich, la bouche autorisée de l'Éternel, Nafilo Mukwaya, Motema Vivens de Honte, Maman Gisèle, Motema Papa Emmanuel, na Boston, les frères Papi, Kongé Nanzamalo, la Monayo, Awa Tozawapi, Tozana Mumbele, de bien-aimés dans les Seigneurs Scanini. Bache matanga ya ndeko na biso Pasteur Meshak tokotuko koma bande rebelle babengaki tomere mpe koyeba ojise nini ememi Pasteur Meshak na liwa pourquoi karaye azaki na ba problème na banani et programme ya matanga ezali ndenge nini ojiste eza maladi nini ememi Pasteur Meshak na liwa tozali na moko tozana lipasa na ye oboyebi très bien Pasteur Abed oyo azalaki il passe à Pasteur Meshak ou à Autotika Biso. Shalom papa. Shalom papa Nangai. Boni. Malamu ponza mbazali poso kina nzoto muto okokate ma lokola nzamba zali enda pesa kamakasi na nzoto. Malamu. OK, papa, tu yebi que tu as dit toucher biso nyonso. Bande baningi bayeba. Sango panza que Meshak a de la vie. Toujours un pas en arrière, ezali au juste une malade ne bandaki ndenge nini pe ezalaki quand avant que tout komati na maladie ememi na liwa. Bon mosala nzambe ndenge azongisi molimo epa na nkolo mpona ngai na oloba ezali ke nzambe nde azwi ye apema apemisa ye parce que
amoni ke mosali na ye souffre mingi na maladie nde asepeli apemisa ye. Maladie na ye azalaki mpenza abotamaki maladie te, abotamaki normal na ba oyo bayebi biso nde tobandi koteya na age ya 2 ans et 4 mois na église ya Fepako Nzambe Malamu epai ya révérend Mzee Ailine Abala. Ndenge totambolaki na ye partout même na Kinshasa bao nyonso bamapasa mutu nyonso ayebi bamapasa na age ya 2 ans et 4 mois bande komatisa bango na bamesa bandote na wende bande koteya mingi ndeko papa ndeko mama fungola mitema Yesu aza koya bamama botika mabele botika kolia mabele kote mabele ezali bilei ya nyoka. Donc en bref on a oki koloba yango wana bon pona liwa ya monseigneur na nkolo pona maladie na nde na bi azali maladie te. Bon, dans la Bible lobi la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Nzamba zanzambe po ayibi ba makambo o biso to ebite. Ba détail mingi ebika nzambe ye moko. Soki biso to lobi to yeba o nzamba yebi na nyonso. Donc ata mutu moto sala ta seconde akokate mutu akoko. Mais loko sali nzamba zanzambe po ayebi ba makambo o biso to ebite. Iwana ye maladie na ye en bref euti na poison. Poison yango eza mbala moko te na epai ya lipasa na nga nde na ye kondima passage oyo elobi na marque ke ata bakotiela bino biloko ya mabe bokolia mpe ekosala bino eloko te. Namoni yango epai lipasa na ngai ndenge moko bandeko bango batieli ye poison plus de 7 fois. Plus de 7 fois wana eza lokuta te. Nzambe bato mosusu ndenge bamekaki koloba atieli poison plus de 7 fois po ye nde nani. Bon batielaki ye yango azalaki so batieli ye poison etraité poison wana poison esili otraité yango na bafaçon tout sambo na bato bayebi na este po este nde baza na spécialité mpona bamakambo oyo etali mpona traitement ya poison. Osala constant poison eza te tokende ntina bakuito ata epeyaki poison eza te mais ekoleka quelque temps aoki nzoto bien te ntango tokokende na hôpital batala mpenza bien boye poison encore. Donc tellement ke batielaki ye yango mingi batieli yango mingi vraiment mingi oyo ngai naza na bonne souvenir nga na koyi koyeba ya liboso oyo nga nayebi ezalaki na 2009 ya mibale oyo nga nayebi banombre mosusu ye moko moto ake na kunda ayebi badetail mosusu ya mibale ezalaki na 2011 ya misato ezalaki na 2013 na 2013 puis il y a 4e fois ya ekozala na 2015 et puis il y a 5e fois na esi tosalaki émission yango na papa na ngai alui toai kuna na Itaga alataka polo moko ya rouge wana ezalaki si je me trompe na 2017 je crois 2017 ezali na 2017 libomune koma ya kovimba et puis na oyo ya suka awawa
donc excès ya bapoison wana nde eyaki komema ye ebebisi ye barein nyonso to barein nyonso mibale ezalaki ya kobeba. Ezalaki na hôpital HJ ya Première batalisi biso ke barein na nyonso mibale eza ya kobeba. Esengeli mpona azwa basoin ayoka malamu il faut bachanger barein. Tobondeli Nzambe na ngolu na ye donc tobenga Nzambe aza injuste te parce que il est souverain. Nzambe malamu bilobi nyonso Nzambe asalaka ezalaka malamu na biso bato nde tokomona ngo pasi me pa Nzambe eza malamu. Soki Nzambe amoni eloko malamu biso mpe tomona ngo mpe eza kaka malamu. Na ndenge andi kosala badémarche mpona abima libanda akende à l'étranger mpona azwa basoin balongola ye bachange bara asalisaka passeport asalisaka wana akosala accident passeport wana ebungaka na accident asalaka wana donc azalaki so na passeport te ntango ekomi mpo avoyage mpona akende kozwa basoin toluki passeport na façon nyonso tu toluki passeport na façon nyonso tu Congo na biso passeport ezobima te. Asali 3 mois azosouffrir tozotambola na façon nyonso tu mpo passeport ebima. Passeport ezobima te. Gouvernement na biso nanu baautorize te ke passeport ebima. Passeport ezobima te wana eye kosala ke ndeko na ngai abanda kosala barechite en attendant tosalaka badémarche ya passeport ti na ndenge mosala na nkolo ayaki kozongisa molimo epa na nkolo Yesu Masiya mokolo ya samedi le 3 octobre otoza nango na hôpital ya Mama Olive Lembe. Ok, papa Abed, je crois que dernièrement tout cela est là bas ma collègue Vimba qui est avant koyoka lisusu soki motema moto c'est ça abanaka kolala tosolola toyebaki ke non mais chaque aozala témoignage aozala monima vivant ya bolamu ya Nzambe akotémoigne Nzambe asepelaki azwa molimo na ye. Pasteur Abed bozo suspecté banani bakozala ke atieli Pasteur Meshak Bazon ekozala banani parce que soki na boyebi te bakope kobandake bakoma mpe kolandela oyo ke yo otikali ekozala banani soki bozo suspecté banani Bazon euteli wapi to asalaki nini mpona ke bakomolandela vi na ye ke baboma ye. Moni mpona kosuspecte naza na piste mon côté eza songolo eza tel eza pakala naza na piste ata mon côté mais on a yebi ki azalaki très social alingaki bato mingi bato ebele même ngai na mama toapesaka ekombo ya Yesu ndeko na bolingo parce que alingaki bato mingi so bato oyo alingaki il y a des certaines personnes abandaki kobenga bango na nzoto donc nakoki koyeba te donc soki nalobi ke eza tel eza pakaya donc nakosi vraiment donc nayebi te soki nani motu atielaki ye poison bon
mais sauf que on a yebi na biso balinga na lipasa nanga nde azalaki très combattu. Napesa moi détaillé azalaki combattu makasi mpona biso tosali nzambe na église ya na bala banda kobenisa biso partout na Kinshasa wa partout bato mingi bayebi biso tokendaka na bambujimbai partout na bagoma bakisangani partout mais ezalaki na bato moko boye baza peti lelo bando tambola bamanda kotambola te batambolaka na kombo na biso batambola na kombo na biso mingi balobaka ke ngai naza Meshaki Abed akufa ngai naza Meshaki donc batambola na kombo na ngai te bando tambola na kombo na ngai te bandaki kotambola kaka na kombo ya nani ya Meshaki tout le monde va passer au moins bimi bo ngai le pasteur Meshaki nagai lipasa bona boyo na yanzambe malam mais baza na bango te bazo se présenter na kombo ya Meshaki pour na ke bacha bango ka ba benisa bango na ba église balia bambongo c'est ça. OK, beta disolo en fait ceux qui nakanisi malamu na moment le défunt nous est dit na bala azaki envie parce que biso to ba pasteur teke to tengeli yango classe to ba pasteur parce que to zaki consacré et pas ya révérend Edina Bala na 1996 pas kufaki na 97 na 96 nde mzee Edina Bala a consacré biso to ba pasteur ngana lipasa na ngai zalaki na chwapa baba ebi fait pas qu'on a chwapa direction générale ya église fait pas qu'on Nzambe malamu mais kolomoko nayebi tofandaki po parcelle familiale ezalaki na Nyanza papa moko ayaki koluka biso ayepa mama bi mwana na yo Meshaki nana besoin na ye mwana nga asali nini mwana akeko escroquer bato na Chikapa kuna asali ba dexordre kuna na Chikapa mwana koluka ye mwana kuna kanga ye escroquer bato bon mama mwana nanga laki na 95 mama lobi biso avant to bima to kenda ko za fait de route to ordre de mission na église fait pas qu'on Nzambe malamu soko ke na direction okomona ke à part voyage to taki na Goma to tikalaki ko za fait de route to ordre de mission mususu apana insistaki botango insistaki mama le bizala na bimiselo ba mapasa na ngatonga bimisi biso mibale ay kotala ba le bia ya solo ezayete ya bimisi na papa na bimisi na photo aye otabike ezayete ya Meshaki donc basali ba d'exemple ebele na kombo ya biso mais na mingi na kombo ya lipasa nanga te parce que biso to koma na Côte d'Ivoire te mais ba Meshaki wana moko na bango akenda déjà Côte d'Ivoire na yo kaka ti ba pasa kuyaka na Côte d'Ivoire le côté oka mususu ba pasa to mona ki bino na nani na Togo non to koma Togo te na saluer mémoire ya na saluer mémoire te parce qu'elles ont envie Monseigneur Nzambe Moyengo et Boulou azalaki pasteur provincial ya Kasai oriental Mobimba vers les années 1991 tango tokendaki côté ya kuna donc to sala campagne kuna na Sims
Révérend Moyengo, où il y a envie, on a ça que saluer encore. Vers les années 2005, dans Wakendaki na Mbujimai, ake kokutana na Meshaki moko. Ake kokutana Meshaki. Meshaki wana ayafuka mepa na ye, papa sambela pona nga. Nasambela pona yo po yo nani ote pona musala munene to sala ki ana batu bate batu basakola ki sangoma batu babongola ki mitema to batizaki batu yo nani ngai Meshaki yo Meshaki wapi kati Meshaki to sala campagne ale epesa ki révérend Moyengo Kanda atomboka ki penda ake koyebisa bango oyo ezali Meshaki te c'est quoi nizaki n'importe ya papa ça provincial zaki ana ezalaki révérend Bada musée Bada révérend Bada na adjoint na ezalaki kombo na musée Jérémy Magui, si je ne me trompe pas. Ndé et le Rosalaki, Baiko Bengausonaki de Mujimai, parce que Azalaki Wana, Azalaki, Atea qui peut na paroisse, il y a 10 bindi centrales. Ça lève à dégâts, même na Brazzaville Awa, na moment il y a révérend pasteur Balou, Oyo Azasiko na Angola. Bongo toujours. Or, pasteur Balou, il était sage parce que vers les années 98, Azalaki pasteur na paroisse ya Mpila 1, invita Kangana Meshaki tokende kote, tout ça là séminaire kuna. Mais tant que Meshaki babimaki kutu wana babimaki mibale. Meshaki na Abed kaka, Abed babini bango mibale pasteur atuni bozwe banga ndote na zwe bayote abi bino boyaki kote epa na ngana mpila ote bake ti balakisi bango grande sœur na biso badafa na Brazzaville babi grande sœur na bino pe afanda na place Songolo bake petit epa grande sœur wana mbote grande sœur atuni bino banane biso bana ya ndeko ya papa na yo yo mwana noko kombozi donc bazaka na ba information na biso tout yo mwana noko kombozi nde grande sœur bino banane biso ba Meshaki ba mapasa bana ya mama lipaifi ba auto bandai kote ya wana na auto te ya bana mapasa ake ya grande na biso beleli bana natiki bango kazi na ndenge bakimi wana esengaki bakanga bango bazwi bakimaki révérend Balo azalaki terme misusu kutu ya koloba ezali te eza donc basali mpenza bacatastrophe ebele bitumba na ye azalaki mingi nango ezalaki wana esor batango na kombo na biso embale boye eza oyo nalobi wana na nani na Brazzaville na Kindu si je ne me trompe pas na Maniema na pesi mwana ya révérend Aidina Bala ya liboso mbote mama night biso toambengi to mesana kobenga ya mingi ya nana tokola na maboko ya papa Aidina Bala waka mesha bakangaka Meshaki mosusu kuna na Kindu ntango aye wana révérend mama Anviko Ewada azalaki en vie mwasi ya papa Aidina Bala babengi biso babi mama kuta silikaka bino bozokende kosala badexordre mpona biso te nde babengi mama nana atali batuni ye oyebi mapasa na biso ya nzambe malamu abia nayebi bango so oyo na omonaki kuna wapi ya biso ayekoloba te ya biso bango oyo donc babundisi ye mingi
na kombo na ye yebi on a bino koyeba te soki eza banani ya mpe na profiter na occasion ya koloba boye na bao nyonso olandanga nyonso koyoka ye na kombo yake ngai nde meshaki lipasa ona nde koteya ainsi de suite moto wana soki omoni ye ocomprendre ke aza parmi baoyo banda otambola na kombo na biso kosala baexordre na kombo na biso parce que le véritable pasteur meshaki ye nde yeyo auti kotika biso azongisi molimo epai na nkolo yesu asiya. Pasteur Abed, ekoki mpe kozala te ke bandeko oyo tellement ke bino bozalaki na kini bao bavoyagea batamona bakomo na bino bakenda bacote d'ivoire baabidjan bamboka ebele mpe ke bakoma ntina poto babanda kopesa bango beaucoup plus confiance kotalaki eza bamapaso babandaki kosala bamiracle epai ya musée ya na nzambe malamu bona boye tika toyama baganye bambongo bavi na bango ezodépendre na mosala oyo bazosala oyo biso nde bamapasa ya musée aidine ya nzambe malamu biso nde tobango te ya bana mike orke baza bango te peut-être kozala bango te bamoi peut-être ke bolingi bodétruire depuis ke bokomi kobima na média bolingi bodétruire peut-être ke esika baganyaka vie balobi non tika kaka ke to éliminer bango akufa na ye mpona ke to continue kokoba na biso mosala yango bien ekozala bango te ke baza nsima ya liwa méchant babango tiela ye bapoison de peur ke mpona erevese te na baeglise ya minene oyo bayebaki bango déjà bazotambola partout. Bon nde nalobaki ke nkembo ya nzambe eza kobomba makambo nzambe ndayebi badetail nyonso tu nzambe ndayebi nakoki koloba te ke eza bango nakoki mpe koloba mpe te ke eza mpe bango te detail wana nayebi te donc na place wana naozanga eloko ya koloba nazozanga mpenza eloko ya koloba parce ke abundisamaki mingi babundisi ye mingi surtout na bao banda kotambola na kombo na ye. Ok, cameraman akoyede biso to bazwa loboko Pasteur Abed tofuti bazobela mpe bazozongisa oyo bamai banini est-ce que kozala mpe teke yo mpe batieli yo poisson aire yango fo okende komisalisa baexamen oyo esengeli batala o bien parce que bapoison ezala soki ekoti boye kodécouvrir en arrêtant nde ebebisa déjà babiloto na kati mais soki kodécouvrir bien avant na ebandeli avec batraitement okoki mpe obikisama na yo okontinue mpe nde bamisu mpe babikisama na bapoison bandeo bazaza ebele bacomédie banini a tokuti yo mpe kozora déjà bien te banarabe bazozongisa bama ye mpe banayika lelo olobi bazongisi bama ya traitement bona boye est-ce que koki mpe kozala te ke non yo mpe ke basi batieli yo poison na insu na oyebi te to ndeni Papa Abed na olobi question mo madame Nzambe apambola openda Nzambe apambola yo ngai naza na poison te nga naza na poison te eza ntango mosala na Nzambe azalaki na hôpital ye bazosoigne koto oyo ngai koto oyo baza korefuze ngai parce que malaria ederangeaki nga makasi donc nakataki cure mpona kolandela santé mpenza ya mosali na Nzambe nde mpe nazongeli yango sikoyo nazongelaki yango banda lobi soki okati cure ndenge esalaka nazongela yango nazwa yango mokuba mpo nzoto ezala malama eza poison te eza propre na eza poison te parce que na fandi na este nayebi eza poison te mpe naza mpe na hôpital mpe eza poison te po basalaki examen ya poison ngai naa na poison te eza na poison te omoni d'autres personnes bakoki kolobaki mosala na Nzambe bakufi na poison oui mais ngai na bakufi na poison te pourquoi
bananga na botama namoni miracle et pas émotion na Nzambe. Miracle pour Satan parce que vous pouvez imaginer mon sucre na nzoto na ye et comment qui dit au-delà de 600 na mutazo loba mutazo tambola. C'est un miracle. Tension na nzoto na ye et comment qui dit na 23 azoloba azotambola. Donc poison temutebomi ezali nde mokani na po soki ezalaki ki akufa ndenge akufa bandakala pourkui nabiki babundisi ye mingi ezalaki ndeko na nga alvin aza kaka ndeko te aza mpenza frère mpo na biso aza mpenza famille mpenza mpo na biso ntango lipasa nanga asalaka accident na 2017 ndeko na nga alvin je crois 2016 entre 2016 et 2017 donc na nga alvin annonçaka mpe yango mpe ezalaka ndenge nini ote kotika nièce na biso andokende na États-Unis akei et na retour na bango bazozonga type moko ezolanda bango ebanda kolanda bango c'était vers 4 heures ezolanda voiture na bango ti ton bakomi côté ya mai ya njili ezolingi bwaka bango ekoince bango bwaka bango na mai bango bakimaki noton bakomaki côté de bonhomme ayaki atutaki bango basalaki tono et après atelemi atali mutuka netali bango ndenge basalaki tono wana après di bango eyokende nango donc soki ezalaki ki akufa mpona mokili nde akufaki kala papa asaleli Nzambe mingi asali 32 ans de carrière comme ça na Nzambe c'est beau 32 ans Bobota na 87 ou 86 86 botani na 86 bandi kotea na Matadi na Koko Sambano naye kokufa awa na âge oyo aza na 34 ans donc asali 32 ans na kosala. Merci beaucoup Pasteur Abed, je crois même prochainement pour vous Yambao Nzamazwa Lokum programme ya ba monsieur Kizangi ça na Nzambe programme na ye ya enterrement na ye ezali corps ekobima samedi bakundango mpe samedi on a bando bazola na biso lelo déjà toza mardi je crois que émission ekota mercredi donc ba bazola na biso de partout et l'Europe ça dit que pasteur Michel Takufa il a dit par manque à moyen peu makoki vraiment ezalaki te bandeko basungaki biso na émission tosali na hôpital makoki vraiment ezalaki suffisant tellement basengaki ke ifallait bacharger barein sota bien libanda ya mboka ifallait abanana na dialyse mais dialyse moko awawa ezala soki 300 soki 350 dollars donc faut net que par semaine asalaka en 2 fois 3 fois donc ba moyen wana vraiment ezalaki te ya kosalaka ba kozwa vraiment traitement oyo esengeli bien aimé dans le Seigneur pasteur Michel Akei boyebi ba difficulté azalaki nango en tout cas yo ozalaki touché oza na posa osunga pendant que azobela ndeko Akei akufi corps ekobima samedi oyo faut babimisa na mort baki kokunda pe samedi le même jour ndenge pe corps eza na mort bongo bafutaka bambongo moko chaque jour ndenge ke ebemezo la na mort
bien-aimé dans le Seigneur, il faut être samedi. Ozo landa biso na musika pasteur Abedaza awa okoti na contribution na pona basunga bakunda ndeko na biso malam cercueil baso mele place batanga le kan ndenge senge bakobia babis donc ekosenga mbongo yozo landa biso en tout cas oza touché nzambe wana ya musée Aïdine Abal soko sali geste moko arotika yote o meshek asayelaki arotika yote bien-aimé dans le Seigneur ba programme epesa mbongo papa soki bando bana na posa rotina mo contribution na ba rotina ndenge nini oko pesa numéro de contact na yo numéro de contact na ngai pona bandeko oyo bakolinga pour participer na makambo ya enterrement ya mosala na nkolo pour rendre un dernier hommage. Numéro nanga eza plus de 143 81 36 33 587 Bandeli 081 36 33 587 obiante okoki kobenga kaka na namba sorry donc okoki kobenga kaka na numéro oyo ye moko abandaki kosalela ezalaki plus 243 82 060 20 60 donc wana en plus eloko mosusu nakoki koloba azalaki mutu na bolingo alingaki bana na ye mingi ya orphelina dernière maloba oyo atikaki alobi simba yesu kokanisa mingi te wana zoloba nanga kokanisa mingi te pe kosunga bana ya orphelina kobatela bana na ye nabengaka bango les amis de Jésus batela bango soki mpe na bango ebi mosala bandaki kosala na bana na ye alingaki bango makasi mpenza makasi ntina ndenge azokende kokata motema bazokotisa ye na voiture mpe mezozala mokuse azokokoloba te abisi ndeko tozalaki na ye bana na ye baye kotala ye abi mimisa mbongo ya transport opesa bango mais aza kokoka koloba te mpe mezalaki mokuse donc alingaki bana na ye mingi bana na ye ya les amis de Jésus asungaki mutu nyonso et pourquoi asalaki eloko wana nalobaka yango bato mosusu bakioba mpona nini bino bosalaki wanje mpona nini na bandeli boye ngai na lipasa nanga pasteur Meshak Eliamungu basombi oyo atiki biso totangaka te tokabwanaka na baparent na biso na age ya 7 ans nde toviva bongo yango tolingaki lolenge oyo biso tovivaka sans baparent toujours na mosala na Nzambe eza na bana mosusu mpe bazovivre bongo to encadre bango tolakisa bango koteya eza nalobi na kritike ba ONG mosusu te mais naza eza mpe na misusu omona bakomisi bana misusu ekomi basacrifice mpona balekisaka bana po mbongo emata bente misusu bana bakoma na bango bakoma mobulu ainsi de suite mais biso lakisa bango kibonzambe la prochaine fois papa alina komona bana yango nde baolela papa na bango kozwa bamisusu kobanda na age ya 7 ans ti lelo
bakomi batata mibimba misusu na âge ya 5 ans bango moko bakotémoigner bakoloba na bamisusu ya mike mpe bazali mpe banda kotangisa bango tobaki lokola biso tozwaki temps kotanga te totangisa donc atiki charge monene ya bana ya les amis de Jésus na même tina ndenge akufi boye ebele ya bana mingi bazolela parce que bazoyeba te bakozonga classe ndenge nini bakotanga ndenge nini na programme ya kosombela bango bakartable kosomba makambo tout mpona bazonga classe mais aza te yango na otya kolendisa bango awa ke malgré aza te nga nazali kocontinue mosala wana oyo merci beaucoup. Merci na bando nyonso balandi biso nzamba lola mona bino minga kolobeza te kobenga contexte ya pasteur Abed ya wana ntango na se ekozala vraiment bien makani nzamba lola apambola bino natiki bino na video mo ya kala soki te ozwi te oko bako-insiste parce que so bazwi na telefone te koma ko-insiste vraiment kobeta libako te kobeta mpenza libako te na nkombo nyonso masiya merci beaucoup pasteur Abed natiki bino baoyo bayebaki pasteur Meshek te moko ya bavideo na ye ateya epai na biso alobi epai na biso totyeli bino extrait nango nde tosilisi nango émission bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima nango toya kolobaki nzamba boto toayewati konseto ala prochaine bay ndeko na ngai yo lukaka ozala bien na nzambe soki nzambe abombi yo bien mabe ekomela yo te soki nzambe abombi yo bien maladi ekomela yo te soki nzambe abombi yo épidémie ekomela yo te soki nzambe abombi yo kufa ekomela yo te soki nzambe c'est ça le problème loba okufa liwa o nzamba lingi mais liwa ya batu te mauvais sort te ozala ni sacrifice ya moto ni sacrifice ya ekolo ni sacrifice ya mboka ni ya ba camarade ni ya ba voisin ni ya quartier pourquoi passer moto moko andima ko se sacrifier pona yo nzambe akoba toujours ko salo bolamu pourquoi to lobaka nzamba salo bolamu pourquoi parce que bolamu ya biso batu to biso batu to koleka to kufa père spirituel se dit na bala zalaka ma akenda asia tombe ta histoire na ya kenda mais bolamu ya nzambe ngape na ko kende na mutu mais bolamu ya nzambe esilaka te ebandela maka chaque jour na vie na biso tika bolamu ya nzambe ebandela na vie na yo ngoya bolungwa nzambe ganga na vie na yo nzambe asalo bolamu asali bota no bolamu nzamba bomba bli na ombo na ba période oyo obomba bana ombo ya nzambe nguya kombo yesu ganga na vie na yo nguya bolungwa nzambe ganga na vie na yo na kombo ya Jésus nakuya kaka nazopike ba Krispa mpamba mamobele na nganga oloba te na te pe koma ubaise na bato ka bobela bila pampa matsala mais tout na pointe na fa na bana na bengi bana tusona bango nasi bango etande nazo ga nto tona na comprendre ngote mais comme so ndino zana bino suti nazo ga bien te nani mama moko na Angleterre na été sur la route en Combone maman a atteint mbonga papa jambo mwana usana quelque chose ça sur $120 Nathalie bana vite bano le bafanda bonga na obela esimbati na kabolo libana mbongo ba teka kata ba somaka yo teka po ba déranger ngate na ko ba mapa mbonga olia to le pesina bana na butu na ngwana boye diarrhée bandi ko sala ngai diarrhée ya makasi bala mona komi mona flou à palpitation na kuiwana ba meminga na dispensaire pembeni wana batala nga tension bo 28 tension 28 na ko tambola te na zo misumbela bilamba atma sa te ba peska mo kalma na ka wana nde di pasa nga aya kozwa ngai tel pasa nga ngai
nakaka kolia te so natika eloko na monoko ifo na sanza bamai ya vert bamai ya mwindu nakolia te nde basalanga batese basala yanga ya poison wana baze retrouve so na poison lisusu wana nde docteur mosusu wana esinga na kuta na esinga bi kaka même maloba docteur na biso esinga bi soki balongoli yo il faut basala examen général bayeba au juste poison ebebisi nini po eza na biloko ebebisaka na kati basali mpe kisa na bapesi na kisi moboye lokwa ya eza lokwa mafuta moboye na meli kisi ana antipoison wana asala diare moko ya makasi na sandi mpe babiloko wana lokwa ya kosanza nazoma traitement na moke mais ezosilaka te ezosimba te mbongo mpe eza te nde nzambe ayosimba papa moko na Belgique papa Antonio na mama Masango nzambe asimba bango bazolika mwana motema basinga baye papa il faut kende na HJ oyo esala mpenza examen général contrôle bayeba auguste eza nini po ate ebele bazokanza neti te bozokosa tosala nde naye komona interniste moko boye interniste ana asalinga bateste nyonso aconfirme ngaki poison lio mingi mais il faut kende na HJ toyeba nini oyo poison ebebisi na nzoto na yo mbongo ezala ete me nzambe asungaki na appel oyo mama Masandoki na papa Antonio balansaki nzambe asungi bandeko ya kotina mbongo toyokende na HJ kuna ngai nayebeka resultat ekobima nango normal isili nango nzambe asala lolenge nakoma na HJ basalinga mpe examen bien esili nasala na 10 heures basinga zonga na 15 heures oya kozwa resultat nakoka même bango mo bakoka te babenga na telefone miseli ya mungu babando ebisanga tala boye benga docteur na yo creatinine na yo eza 13 boye donc eza mabe makasi boye benga docteur na yo expliquer nde na kobenga docteur nanga atinde yanga na azwa charge nanga kuna na institution docteur na bisinga lobi balini ni ngabi resultat bapesinga abi komela na message bakomela na message de créatinine 13 tout ça là abisinga ça va lukangai to monana akati misani nyonso tu ayakoluka ngai nde akoyebisanga abi oza serviteur de Dieu oza mwana na ngabo mingi na komimo midi ya 14 ete de salinga pasi mingi na moya obumbeli eza te ndenge eza boye so na bana bano balo basa ba dépense ebele inutile kokoka te badialyse awa esalamaka te badialyse abidialyse esalama fo nde aexplike nga bifo na kota dialyse wana ajuti ndembalu docteur wana oyo aswanya ngai abisinga bino il faut na kota dialyse $250 par séance wana batenenga na kan lufungula place basala dialyse basala dialyse moins cher 250 wande docteur na bisenga donc par semaine 250 presque 500 par semaine fona sala des séances en plus walongola ngai barin nyonso mibale tous les deux reins ya kobeba parce que c'est le docteur c'est créatinine ya mutu eza de 1 à 2 sur moko ba 3 donc on a danger makasi il y a eu combien 13.9 donc il est 13.9 eleki makasi pour sur comme da 3 et baby da mabe so yanga 13.9 normalement ça ba 1 de 0 à 3 souka ba de 0 à 2
mais soki batwa bawana docteur docteur tamusu yo mpo ozomaîtrise mino na docteur tokuta mais parce que faut balongo apesa conseil que ozala na dialyse to osala nini nalanda dialyse nalanda dialyse bango so nzambe asoki nazwi mbongo balongola ngai barin nde ça m'avait tellement choqué na ba réponse wana natika kaka malobe pa nzambe ngoli nzambe asabola nde kapamba docteur moyebisi nga alobi soit il faut luka moye obima libanda po awa dialyse eza trop cher libanda dialyse epesi mbaka te nde docteur yambenga ana hôpital o aza mpe jeune asenga bibi bango malobi eza ya solo mais mpo na ngai kobungisa no elikia te so moye ezali na kokonseil olobimisa bambongo ebelebele oluka moye obima avantage mo assurance emonanaka libanda mo assurance emonanaka po nazala chaque semaine fois azongisanga mai bongo adializa te chaque semaine fois azongisanga mai 2 fois mai 2 fois bongo adializa te soki toboya kolanse apele ma libanda po belaka azolinga abima meme papa na ngai tonalisanga bi papa kosala no apele wana te nzambe akosunga po yo kosenga na ndenge apasi ozobela bato basunga yo biso lekoma kaka azoluka mbongo kaka po babimise libanda boyeboye mais nayebike nzambe aza na bomoi nzambe akotika nga te mpo na etana nango sika otokita nga ti 36 et 35 sika baomema nga osumbango su na hôpital ozongai déjà ndako baluka naza na ndako mbongo kofuta chaque jour ezalaka te yango bazongisanga ndako siko nafandi na ndako ezosimbaka te bomoi bakontolenga eza te nde sika ekiti su ti 35 nde bazongisanga susu na hôpital nde nakomaka hôpital ndako abantu mpe baki nasala rappel te mpo bato baza na makanisi mpe bakaka nindi tozokosa maladi tozoluka mbongo soki mpona ndeni ngai mesana kotambola kobunda nalesaka eza komikumisa te nalesaka bana na bakofele nga moko basali batenise mpa na pasi nga mona maladi nayebi te rentrée scolaire à route na bana nayebi te. Le temps passe, elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans
Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Maria si akenda Misa Mungolo tala tango ebemi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Tango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso. Moto nyonso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato tango eza koleka. Alela mpona nini alela mpona nini tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa,
tala tango ekoleka nabongisa bomo nanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe